Oh, hello, happy people. L'objet de langue qui était sans alcool, hein, et là sans alcool. Nous sommes tabans ça m'ingate. L'objet de langue qui était mariage. Na rotia ba image ya frère na biso Jeff na Sarah Faustino. Ezaki mariage té. Et comment le quoi mariage, mais ezaki mariage té. Ezaki wedding anniversary. Anniversaire, il y a 25 ans na bango ensemble et puis 50 ans il y a papa Jeff. Les alaki magnifique. Toqué, salle, décoration, chef le prince azalaki wana ya kolia, bana bazaki wana ko servir, ba maman bazaki wana ko pepa, ko beta. Moulolo oh Rebecca beta gawana. Alors c'était formidable. Merci d'avoir invité. Réflexion peut azalaki wana mais tant kaka ya rosala l'interview, ezalaki te pour ambiance de kaki. Tozalaki na plamedi o ezalaki moi ya couple basaki feti na Priscilla jeune fille ba organiser ko sepelisa ba parents na bango ezaki 50 ans ya papa et puis 25 ans de mariage. 25 ans on a que le moko. Mais non, c'est à féliciter. C'était bien passé. Alors réflexion to langue ki lobby mais là parce que langue réflexion azaki lobby na feti to sepeleng makasi. Merci beaucoup. Tu auras toujours un rendez-vous à réflexion. Le coup la lundi na biso tu auras toujours na ba question na biso ya lundi. Soirée dansante to sepelaki réflexion bengama ki mende to lobby réflexion azalaki l'ambiance réflexion azalaki na dancing flow. Moi tout ça interview azalaki te to za ezalaki kaka beta mabo beta ya beta ambiance modèle Wanda la Sabino. Ah, merci beaucoup papa Jeff, maman Sarah Faustino. Fantastique soirée. Alors réflexion hier les autres lundi na ba question na biso. Bon moi qui peut samedi tozalaki na tante ya koleka live, tozalaki sous na concert ya maman Dina. O ezali BM5 moko la biso ba sponsor pour la pezaki makina to bandi vendredi. To suki si samedi. Alors on est béni. Toye réflexion na ba question na biso. Ba question na biso ya lundi to tuna ka réflexion bande ko na biso eza pour na biso nyonso to répondre eza pour na biso nyonso to participer na o to ko partager awa bisika nyonso yo zali ndeko hello happy people. Alors ba question na biso ezali question na biso ya liboso ezali par rapport ya question ya semaine passée oyo tolobaki makambu ya jeûne et prière. Alors makamba jeûne et prière est une question ni nangout. Yeah, ezalaki Rebecca lobaki ke bolanda rabiso mais merci beaucoup merci beaucoup. Rebecca lobaki ke soki na ke jeûne et prière au moins la papa aya robenga bofongoli jeûne po ya ndam. Po to bana solola makambu ezalaki question makambu oyo ya kolala na bapaya makambo oyo opesa bapaya place tout comme ya mbetu na yo tout ça est-ce que olinga bapaya balala ou bien okolinga bapaya balala na salon siko tanga la banako lo bali solo grande sœur na ngala lobi ke ngai na ke retraite mobana ngako benga bo sisi retraite yo na ndako po nini po bo sepelana tout comme ya nanga awolobake no awolokele place olala po ndako na biso chambre ezaka na chambre te. Ndako na biso chambre eza partout. Surtout que so bana na classe o ngai naza off, naza na congé, mobile nga congé. Question nga li mutu nezaki ndeni nike soki grande sœur aye est-ce que ovanda na biso nga lobi non mobile nga aolinga te aolukela place a ovanda. Po ndako na biso bandaka poto miso eza biki miso bana bandaka mine. Ndako na biso ezaka chambre te. Bisika nyos to ko komisa ngo chambre. Alors ils auraient bien osé à l'aise na place na yo ceux qui m'ont roya alors na loba ki pe likambu ya jeûne prière que nga so na ki kutu retraite robela nga zonga allez maman moko atuni question alors bi Rebecca yo za na attitude de prière o comme nanda ko pour se placer papa alors question na biso ya lundi ezali na basala nzambe na biso nyoso bana réflexion na biso nyoso bana mukili bato mukili tozo pema tozo loba est-ce que ça m'a bé
est-ce que ça les sous? Est-ce que ça interdit? Ce que vous avez gêné prière, vous avez pas prière, que au fond les prières, au que se plaint là papa te, vous comprendre. Au que se plaint là maman te. Bah question, il faut y avoir une réflexion. Pour réflexion, après c'est moi idée bien pour réflexion, à cela n'a pas photo bongisa. Est-ce que ils ont ma belle soumu to ekila pour epekisa mi que moi na mobali moi ko la bango na gêne tout comme bon ba na gêne ba fongo ba prière na bango ko se pelante boye bisabiso aïe 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 boye bisabiso on les réflexion question de bosso question mi balé zali boza couple camarade mbal na yo azotia yo lisu alobi nante camarade à moi si na yo azotia mobali na yo lisu azoloba te tout comme camarade ya mbali na yo azoloba na yo penza alingi yo asepeli na yo ozomona pena body language ba geste na ye ezoloba ke azo falling you azolinga yo tout comme pe moi si camarade ya mbali na azolinga oyebisa mbali na yo obe oyebisa te nalingi nanga koloba te nalingi kobebisa ba relation bato te na koloba soki yinde na ngoma mobile nanga fo yeba po azo ba précaution banani baza pembeni na ye eza question na biso nyonso okoloba obe koloba te par camarade ya partenaire na yo azolinga yo biso babaka non nana linga na maloba te mais azozela nini alingo ndenge nini o eza question tozotuna na biso okoloba bien okoloba te question 1 jeune efongwami bimi balé couple boza na jeune bofongoli bokoki kosepelisa te tout comme maman azaki na jeune asilisi jeune ezo continuer mais jour wana asilisi eza te ka clôturer est-ce que beaucoup okutana te ba question na biso mibale eza bongo na réflexion merci hello happy people naza na couloir nanga nazo profiter na moi consul kosala mo ba content wana avant ça content maman tokosolango pe lamba biloko na yo tia biloko na yo eza na cuisine eza te ke papa akomi yoka na phone pe eza na air nango donc hello happy people bye bye happy people.